muto yaki nango eza ami moko boye azape sirène ayaki na voiture wana ti na ndenge voiture wana ki kokomisa ngai na Mbanza Ngungu tango yokoma na Mbanza Ngungu la même sirène wana ya mwasi wana nde azalaki stoppé quelque part moni voiture wana yokoma biki atiango na poche pas azalaki stoppé quelque part atala ba mouvement na kokotina na paroisse et puis ndenge ba kosala réception na ngai. Maintenant, on a contacté la paroisse surveillance qui est bien concentrée. Il y a un poliment. Moi, quand même, je suis awa, azola na biso na viongolo, surveillant wana o muninga na ya kufaki. Aza awa na viongolo kuna aza nzoto meke ya mulai, aza kuna chef wana. Ndiye na kati ya paroisse kuna surveillant wana na mona ki azaki tout esprit dire na chapeau na étoile wana bana ko beta ngai fort. Eza lokola moi domination moke bana ko frappenga. Alors, on a bien que sirène, on a tellement de jeune fille, à bois noir, et à moi, nous autres, bien là, tous ces longs, il y a bien là, Basuki Kakandenge, là, la Kawana. Alors, il y a tant que sirène, on a fille, on a directement, en tout cas, surveillant, on a, avec Koko ya Mayanga, avec Koko Lingaye. Alors, avec un envoûtement, il y a ko gangela ngalo ko la mwana moke, et puis avec un envoûtement, il y a ko poussana, pembeni ya saki wana. Pour avoir moyen de boire comme un kamba na saki wana sans permission il y a ba pasteur sans permission ya mokonzi ya boule. Après ba pasteur pe ba yaki ya loma paroisse Loma ya Mbanza Ngungu ba yaki ko questionner fille wana yo uti wapi non na uti kin oyo ko zela nini o mama na ngazo uta na kamia mwanda zoya alubina zela awa na kolala awa kimbange za wapi mais tellement zaki trop gentil à sexe ki bango mingi ba moni pe zaki na ene lokote ba bongisa ki esika kolala sans pourtant savoir que azalaki mototé au moni envoûtement on a vu lataki surveillant on attend azo pousse na de 1 mètre ay ko kuya na mabele pe azu malade ndeke mbala moko bani ko sisu kwa ko kangama makasi alors na ki ko longa surveillant ona bango so ba kimaki batika inga na résidence ngamo ko na lalaki kuna avantadu yo lingi la yo sobe ki mon ames c'est mon ames ça la tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana ça va moko te ezali elombe nani komba oyo otuna ba oyo bayedinga mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili Mwebele mine mobanda Kibangu nalongi mokili Oyanga mosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili Motika mikumba ya milo banda Kimaboko pamba te. Oui. Eloko nini etindaki yo oya na nkamba awa pona nini oye nkamba Nayaki nkamba pamba te, moi aussi je ne m'entendais pas qu'un jour nakoki koyawa. Nandimaki yango te. Ezalaki phénomène moko esalemaki. Donc flamme moto ebimaki na kati ya boutique nanga. Puisque naza quand même na moba boutique na débrouilla kanango à part emploi. Mutu nyonso azaka na moba poche na ye oyo azo débrouiller RDC commande ngwana pona ko se cacher. Puisque bato ba ebelenga mingi tant nazo travailler na port alors bato ebelenga mingi na ba mystique il faut que ça la moba poche oyo bato ba koyeba que non il fait ceci il fait cela kuna ndazula kambongo miza ba couverture mais flamme moto epelaki makasi na kati ya magasin na ngai nde nazwaki canne magique pona na limwa na mona ki papa Simo Kimbango kianga nde abimaki na moto ya makasi na kati ya magasin na quoi na recouvrement na ngai avant na kende kofungola monument totongaki na tadi na pikambien nde kati ya moto wana abimaki pe na ngai kozwa viko ya munene wana ezaki na étagère pona bambaye nde na yaki kokweya en fait na yoki kamoko ya motu ya wana oui bokenda kotonga nini na pikambien monument ya Kimbangu ya Fumu Kimbangu monument donc siège ya magie noire mondiale oyo batongi oyo totongi ça dit moi-même j'ai été le promoteur et le financier j'ai financé mon âge très bien ils ont engagé ngai moko non batyenga ngote pour le liberté aux oloba très bien allez voyons papa voilà
donc nde kuna flamme ya moto wana tango epelaki papa Simon Kimbangu kiangani abimaki nde aye ko déterminer ngai tima trop trahi dans le monde osali mabe ebele mais cette fois-ci soki oye nkamba te ozokufa nde na ngai kozwa eloko na ba étagère wana na bamba ye nde nayaki kokangama crampe mais avant nakangama nabelelaki makasi ndoki nde nayaki kokweya dona po mutu moko na bandaki kolinga te alors efe wana nayaki kokweya tellement nagangaki kombo na ye nde bamema ye ngai na paroisse Kimbangisi kuna nde na paroisse Kimbangisi baki kobenga na nkamba awa papa Mbenza tellement yebi ba action na tournaka na ba moyen financier na ye na ba projet na ye nyonso na ba voilà en quelque sorte. Donc au départ aux aki na connaissance église Kimbangisi. Très bien puisque mission na ngai ezalaki pona ko détruire d'abord l'église Kimbangisi. Papa Mbenza wana. Tu yebi depuis Mer Rouge. Na ndenge nini? Yepe aza moto mystique akende kuna. Bayaka ayaka soki aye parfois ko porter longi na yoyo parfois ko porter longi ya papa Simon Kimbangu kianga ayaka ko assister biso po kaye baba mouvement nyonso oyo biso tozolinga to sala pona mokili oyo po sala mabete ayaka ko empêcher pe ko ayaka ko assister omoni mouvement nyonso tolinga to utiliser pona mboka oyo ya Congo ya Angola ya Congo Brazzaville et puis na monde yeso ki amonani kaka yebaka likambo wana ekosala mate vraiment donc azoko kalebino azoko kalebiso ayaka pe parfois na elongi ya papa Diangenda ayaka pe parfois na elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani mais papa kisolokele lukelo tomonaka ye te na papa Dialungana tomonaka mingi papa Diangenda papa Mbenza papa Simon Kimbangu kiangani ba portaka so moni bango donc ça dit babilongi na bango ezalaka kotandama on dirait papa Diangenda on dirait papa Simon on dirait papa Fumambanza oyo na ekokuta papa Mbenza actuellement vraiment d'accord tango gangi simanango nde na kweyaki tango na kwei bao bayokaki kombo na gangaki nde ba madame alelaki mingi nde ba eko memanga na paroisse Kimbangisi pasteur tellement yaki komona nga kuna nde yaki kokima akimi po ayebaki ba aventure oyo nga nazalaka nango actuellement on asalaka déjà puisque ndenge nguma melaka batu tout ça amelaka batu na moi boye donc bayebi nga mingi na matadi babengana nga na matadi pona ba makambo wana moni cicatrice oyo eza kuba babetanga makasi na batu po azomela batu boye oncle azalaka na nguma wana po nguma wana ya ngai te mutu na bandi yango nguma wana efandi na kati ya Kotakoli na Kibomango kuna ezalaka na Kibomango kuna ya na base militaire eza na Kinshasa na terrain kuna moni ezalaka na yemoko de fait pourquoi parce que babala na kana famille ya papa na famille ya mama bayaki ko bala na selon ba étape ya puissance na bango babandaki ko bala na bazaki donc ezaka ka famille moko mais bazo bala na yango babandaki ko mona batu bazo bunga na Kinshasa ba jeune fille ba jeune garçon mobutu zo enlever batu bazo bunga obana classe ba classe babungi lolenge moko pe na Kinzau Matadi Chela Lemba batu pe babandaki ko bunga mais oyo siko eyaki ko koma puisque wana nguma ngo azalaki nano ba 9 mètres ba 10 mètres 12 mètres tout presque 20 ans après alonguma ngo yaki ko kola ayiko koma 26 mètres alors nde abanaki siko ko mela mingi pour wana zo mela parfois na journée 5 6 mais abani siko ko mela parfois zo na journée 18 donc ndi kuna omoni ayiko koma lokoso trésor lokola mwana bana ko lia lipa ya 100 francs ayiko kola après akomi ko lia ya 300 pesos tonda te de bat bakomi ko kama mwana ko lia boy bon nguma wana ayiko koma na ba efe wana nde kuna bayiko pesa nga kombo ya jangu alors c'était ça après bayiko memanga na paroisse Kimbangisi passé ba Sylvain bayiko benga papa Mbenza lobino bozwaye bobisa pasteur ayana ye awa na nkamba pasteur aboyaki azalaki averti on dirait après na yaki ko madame ayaki otika voiture après na mataki na voiture ngai moko na neve na Blaise na bandeko mususu ba camarade bango bakansaki peut-être tokokoma nkamba mais tant que tozomata na bangu na montagne wana en tout cas voiture yaki ko baluka Cherokee et tout le monde ba yaki ko kufa ba bengi papa Mbenza ba signaler que non awa jangu masali accident na paroisse ya Nkamuna paroisse Kimbangisi pasteur azawana ne madame ya ifsenga kima sino bakoya ko bomayo na batu komba yebio déjà ba ko bomayo na yaki ko bimisa saki wana tant na bimisa saki wana
madame ayaki na voiture et puis le petite sœur madame oyo auti awa na nkamba awa ayaki na lancer na ye mpo bazonga na madame apres ngai nayaki kozwa voiture oyo madame ayaki nango na prosperaki nazwi sœur moko ya monene ya commerçante na mobali na ye na mwana na ye bayebaki te ke nguma azalaki na coffre nde naye koscorte bango toyaki na bango nzela moko ti avant tokoma mbanza ngungu na kisonga voiture ekobaluka lisusu ekobaluka en tout cas bayaki kokufa kabose ngai nayaki kobima sain sauf me na kisonga tellement bato bayebaki ngai déjà tofandaki kaka libanda wana na bar moko eza wana pembeni wana alors bato bayaki ebele mpo baya kopesa mbote batala ye na ngai pourquoi parce que la jeunesse elingaki koboma ngai na mabanga na kisonga wana nde paroisse Kimbangisi baprotegeaki ngai makasi babengaki papa alobi akokoma awa mais bozala na ye mingi confiance te bopusa na esika azali mingi te bozala na ye un peu distance voilà ti na kisonga wana toyaki komona non wana sema alobi okomi envoûté puisque ozolanda bato wana baza baaventurier ye okomi envoûté na bino non il faut nakende kosukisa nanu na tala nanu ndenge alobi soki na komite na kokufa parce que yo kuta oza disciple métier est en train de rien faire ok ozalaki likambo nini oyeli mpona nini lelo ozali na nkamba oui nayaki na nkamba awa à partir ntango deuxième accident esalemi nde toyaki kobenga voiture mosusu à partir ya mai ya inkisi alors ngoma atindaki mbuta ngoma atindaki voiture mosusu à partir ya mai ya inkisi wana bakoma sep ezalaki sous couvert donc moto ayaki nango eza ami moko boye aza mpe sirène ayaki na voiture wana ti na ndenge voiture wana eki kokomisa ngai na mbanza ngungu ntango ekokoma na mbanza ngungu la même sirène wana ya mwasi wana nde azalaki stoppe quelque part moni voiture wana ekokoma bik atia yango na poche epa azalaki stoppe quelque part atala bamouvement na kokotela na paroisse epuis ndenge bakosala réception na ngai maintenant on a contacté na paroisse surveillance ezalaki bien concentré ayambaki ngai poliment moko meme aza na ngai awa azolala na biso na viongolo surveillant wana oyo moninga na ye akufaki aza awa na viongolo kuna aza ya nzoto mike ya molai aza kuna chef wana nde na kati ya paroisse kuna surveillant wana namonaki azalaki tout esprit dire na chapeau na ye étoile wana ebandaki kobeta ngai fort eza lokola mwa domination moko ebandaki kofrape nga alors nabengaki sirène wana tellement aza jeune fille ya bois noir ya mwa nzoto ya bien là tout ça elongi ya bien là basuki kaka ndenge lalaka wana alors ye ntango amonaki sirène wana fille wana directement en tout cas surveillant wana ayaki kokwea mayanga ayaki kolinga ye alors ayaki kozwa envoûtement ya kogangela nga lokola mwana moke epuis ayaki kozwa envoûtement ya kopusana pembeni ya saki wana po azwa moyen ya kobwaka mai ya nkamba na saki wana sans permission ya bapaster sans permission ya mokonzi ya bule apres bapaster mpe bayaki ya loma paroisse ya loma ya mbanza ngungu bayaki koquestionne fille wana yo uti wapi no nauti kini oyo kozela nini o mama na nga azouta na kami ya mwanda azoya alobi nazela ye awa nakolala awa Kimbangi eza wapi mais tellement azalaki trop gentil asekisaki bango mingi bamoni mpe azalaki na ye na eloko te babongiselaki esika kolala sans pourtant savoir que azalaki moto te omoni envoûtement wana yango elataki surveillant wana ntango azopusa na de 1 mètre aye kokweya na mabele mpe azwi malade ya ndeke mbala moko abandi kosisuka kokangama makasi alors nayaki kolonga surveillant wana bango nyonso bakimaki batikaki nga na résidence nga moko nalalaki kuna avantadu donc nazocontrôle badokima ya bureau nakomi chef namata mbeto oyo mabe nazonga boye mabe nasimba bibliothèque na mabe nafuye boye mabe donc nabaluki nazwi na tapi oyo bapaster batiaka batilaka makolo wana na travaille bango nazwi makolo na bango wana na voûte bango esprit d'impudicité na esprit ya mabe ya envoûtement alors butu nyonso wana ezalaki feti na ngai na baesprit na ngai na kati ya résidence na loma kuna tolamuki na ntongo butu apusanaki pembeni na ngai te mpo bayebaki ke oyo eza nguma bamonaki mpe mouvement nguma wana bandaki korespire mpe kobunda na kati ya saki wana me na butu wana nafongolaki ye donc azorule na ye na kati ya résidence wana avantable ti na ntongo wana en tout cas surveillant wana alamukaki te nde ntango alamukaki te tusa nayebaki ke soki napesi mokongo akokufa parce que nga nazalaka soki na discuter na yo bien nazwi yo déjà en tout cas okobika te parce que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra nde kuna même papa provincial papa ngoma oyo auti kokundama awa
omoni ye tellement to discutaka silika kana kanga wana tellement la kisa kaiba misapina biso pour signe oyo eza signe ya enlèvement de to enleva quand même bana bazaka na basemi na signe oyo na maison à point to longa basi wana basambelaka bien te à partir ya signe oyo même l'esprit ya yo mutu oyo ozobala déjà tant que tomoni ona étoile bien surtout l'action signe oyo ça dit to longoli étoile wana bien to masquer yo omona mobali akoboya yo epi okozwa mvutuma ya kolinga n'importe quel mobali epi okomi ndumba mais outi na yo très sérieuse alors nde kuna omoni mpe paster ntango nakomi awa tellement natikaki gravement malade aye kokufa ebembelandaki ngai awa nzambe alingisa ngai eza lokola surveillant wana ntango naye kokoma awa ye mpe ayaki kokuda ye cadavere donc moninga na ye ayaki azolala na biso kuna nde aye kotémoigneki en tout cas akufaki basango mpe elandaki awa nde naye kokoma na nkamba awa na nguma na ngai wana mais naye kokoma na poste ya libaya soda moko kitoko ayaki komona nga nde ayaki kocomprendre je n'ai pas compris ndenge nini ayaki kocomprendre ke nazalaki na eloko mabe aninganaki makasi mpe akelisaki basirikile bokeoyo bazali voilà aninganaki makasi abendaki ngai kote yanga moko yo leka boye yo keba na yo te moto oyo te papa surveillant onga na ngai koplace yango kote basurveillant bazalaki po esomo ya koyiba susu moko po abandaki komenace ngai toujours na nzela yo kozomema nga wapi alors nabandaki kopesa confiance ke motu nyonso omoni lia na yo alors abandaki kosepela mpo ke alia ebele ya bato mpo andimaki tozokende kote mabe te nde antuka soda wana ayaki kozwa nga aye kozwa surveillant mema ye zala kopusa na ye pembe na ye te zala na ye ekenge surveillant wana ayaki nanga na nzela ntango tokomi na nzela antuka makemba nsasi ayaki kosilika makasi nde nakotisaki nano na zamba na te surveillant zelanga naliesa ye akendaki kosepelisa ye plus moins de 1 heure de temps nde naye kobima na ye nde kokomisa na premier poste 7 pa ye komona ngai nde aye koningana epuis surveillant wana atiaki bango signe epuis 7 ayebi ngai déjà oyo jangoma depuis Brazzaville ayebi ngai très bien nde nayaki kokota ntango nakoti na premier poste alors armagedon moko naye koyokela ngo awa nde armagedon mais tata moko abimaki wana aza na elongi ya monene matamba doke motu moko monene na tolo na ye eza lokola tono eza moke oyo yaki moevimba mais aza mokuse boye nde azalaki na seringue moko eza monene lokola bido ya 25 litres donc seringue wana namona yango te azalaki lokola pene teni alataki na ceinturon ya pembe awa mpe pembe mais motu wana ondire dona namona image wana meme na bafoto te nde ayaki kotobola nga seringue wana aye koinjecte ngai kisi moko ezalaki na kati ezalaki ya vert en tout cas kisi wana ya injectaki ngai yango na lomonaki loboko na ye boyeme ondire mopepe kaka nazosimba loboko yango yango nazomona mais quand vous faites ça oyo ezosimba eloko te nde nayaki kobanga ndenge ainjecte ngai kisi oyo nayebi te nakokufa obie ndenge nini donc il faut na se méfier parce que oyo déjà action oyo ezorole ngai mabe nayaki kokoma papa mbenza mpe abimaki libanda mbala moko ntango nakomaki nde ayebisi bambuta bomema ye na papa simon ndenge aza boye bomema ye mpo na saki wana eloko mabe eza kuna bosimba ye te boni te bokonduire ye na papa simon bamema ye ngai liboso ya résidence awa nakomi na liboso ya résidence papa simon mpe kuna atimbelaki déjà nde abandaki koya na couloir ya temple lisu na ye oyo ntango kaka bimaki lokolo na ebimi namonaki ye na mosika me lisu na ye ya gauche rokete ebimaki nde eyaki kobeta na saki na ngai wana ekataki motu ya liboso na lisu ya droite susu rokete oyo mpena oyo basoda oyo babetaka parce que chez moi à la maison les enfants ont habitué de regarder le film de guerre alors batalaka namonaka ndenge barokete ya basoda ndenge ebetaka wana vraiment c'était ça ebimaki mpe eyaki ebete susu na nyoka wana ekati deuxième tête bato bazomona te ngai nayaki kokima me nayaki kokoma lourd nazokoka soki kokima te nde nayoki foi na ye ebimaki lokola moto azoloba na mikro motu wana etikali yango nde kobimisa mabombami nyonso apres papa azwaki motu wana mosusu wana nde tetetu wana baye kokonduire ngai na bambuta conseil bapenga conseil ndenge nini nakoki kobongwana sincèrement selo bazefe namoni mpe bambuta baye kokonduire ngai na ordre ya papa na mama moko ya kiboba boye na nsima ya ndako ya nzambe ya temple nde baye kokonduire ngai na mama wana aye kofaire confesse ngai na kobanga nyonso aye kobwakela nga mai na tolo mpe na mokongo mpe na motu par-ci par-là aye kotyanga mai na monoko ntango atyanga na monoko c'était froid mais ntango naye komela ngo eye kokoma
moto koleka même ma ya café ezotoka na moto en tout cas na koyaki vraiment na mabele na mona ezosima te na bambanaki bashite ebele parce que eswaki ngai makasi ezikisaki nga donc j'ai senti bamalin do makundu oyo babengaka makundu bamalin na ngai wana nde mai wana ezikisaki yango apres naye kosentir vraiment bamalin wana ezoagir lisusu te mais nabangaki mama wana parce que ange moko azalaki na nsima na ye nayebaki ange ndenge nini parce que azalaki mpena na formule ndenge totalaka na bafilme baange azalaki ni noir ni mundele me na katikati donc couleur wana azalaki na nsima mama wana aye koconduire ngai ntina libulu moko ya molai ayebisanga kita na libulu oyo ye azokita na espace na libulu wana ngai nalobi nonono nakokita te parce que oyo nga nazocomprendre te ozojoue nga politique oboma nga moi je ne suis pas comme toi donc tika ngai likolo alobi non kita okomona eloko te na bi non nakokoka te alors mama wana on dirait ayaki kocomprendre que je voyais que le tour après aye kotiela nga escalier mais actuellement bato bazoyebisangaki abwakaki mai ya nkamba me ngai namonaki yango ezalaki escalier moko ya vert blanc ya molai nde na bandaki kokita na escalier wana malembe tina ndenge naye kofungola sak naye kosopa nyoka yango na kati kuna apres abandi kolela lokola motu bato mpe babandi koseka tina ndenge naye komata na bandi kobanga na bato yango nyonso mpo bazalaki vert blanc donc je ne comprenais pas nani camarade na nga nani akolinganga parce que nakomaki trop isolé bato oyo bayebi nga baza lisusu te alo ti baye koconduire ngai na ratelki abandi kopianga bakestio mpo ayeba naza normal bien nakomi ya kobela okoma nde na bandaki kosolamina na ratelki justement introduction otuni ngai c'était ça. Voilà, papa Jean Ngouma tolingi sika po toyeba olobi na biso ke kindoki na yo ozwaki yango na libuma mama c'est vrai ndenge yo moko olobi bon après ntango okoli okomi mpe ndoki tosala obakisi biloko mais toyoka na masolo kindoki eza lokola nde tosimbi papier boye opesi moto wana ake koutilize yango na baformule oyo bakopesa yo eloko nini apart nguma oyo ozalaki nango oyo ozalaki osalelaki ndoki na yo oyo bapesa yo. Oui. D'abord, la sorcellerie, c'est quoi? C'est d'abord manger la chair humaine. Parce que nous autres, nous avons inspiration et pesa, inspiration à ma paix. Et c'est le cas de la dame na Eva. Balia quand nous autres moto. Au moins, nous avons comme mutaka la balia pomme. Oui. Balia pomme. Non. Ils sont dans un monde cosmique, toyebeli, qui baliaka, nous autres ya moto. Bon, les cambotés toqués. À partir de Yakuna, et qui sont kindokizani oya lelo et comment côté kamanango na zando parce que tozana siècle de vitesse olinga na zamona 72 na zamona 72 na botami actuellement na 1972 le 25 mai na 0h 23h59 0h na botama ki déjà mama kitsakinga na minu nanga na circoncision na ngai parce que nazalaki préparé depuis libumu baminganga na biso ya bandoki ya maison asalaka ngai déjà baopération nyonso epuis zemi na ngai kindoki ya ndenge wana elongwaka te obotami nango eloko moko te ezolakisa ke otubeli na solo kindoki esili non eloko ezolakisa na tubeli na solo kindoki esili parce que nazotala badifficulté oyo nazoconnaître depuis ma naissance je n'ai jamais connu de difficulté pareil nakokaki meme kokima nkamba nazonga vraiment donc nazo arrivé te ya ko maîtriser passe oyo mais na makasi ya papa simo kimbango kiangani je suis en train d'en dire c'est comme ça sikoyo kindoki yango eza eloko nini kolia musuni ya moto okomi ndoki mbamo donc c'est-à-dire kindoki eza lokola ngai nde naza ndoki nakopesa yo kindoki neti biso auparavant parce que je dis bien depuis l'an 2000 kindoki est commis depuis l'an 2000 jusqu'à nos jours ça existe déjà 16 ans et comme kindoki moko est commis il y a siècle de vitesse et comme kindoki moko bakomi kopesa yango même na zando bazoteka yango bazopesa mutu même famille na ye bayebi te mais biso ntango tobotami kindoki ezalaki entente donc il faut les deux familles bayokana bakopesa mpe mutu kindoki na ntina parce que liwa ezalaki lokola lelo te wana ezalaki kindoki moko ya sagesse bakopesa mutu à propos de mpo na likambo moko bapropose akozala chef de famille akozala fumubwala akozala chef de quartier
akozala chef d'avenue, akozala commissaire du territoire, akozala sadi ba préparer, akozala directeur des études, akozala préfet, alefasa na sagesse oyo ekosala ke azo moya ko encadrer bato, voilà kindoki akalezela kindengo wana. Bon papa tosaka kokoba na masolo na biso. Yo lobi ke kindoki ozwaki na libumu ya mama. Très bien. Toliaka papa leki na ngai Atanas kuna nde bayaki kopesa nga kindoki na puissance ya papa. Déjà na libumu ya mama ozobima oke kolia. Très bien, tu vas kobima déjà, j'étais assez grand déjà, je connaissais tout. Donc au total yo obomi de abatu boni. Bon na Villa Matadi 14 444. Ah papa. Pendant 20 ans, oui. Tika ko sakana. Très bien, très bien. 14 olieka yomboko. En tout cas, parce que au moni na nous sommes expédiés na port. Mais on va te voir, boy. Nengo zal poso nanga oza rien. Non. Na komono boy. Est-ce que na monde oyo biso to vivre lo simbi micro, oui. Caméra zo zoyo, oza pe na mbongo. Oza pe na ba activités za ko sombo. Très bien, l'activité nga janguma koni patron monene. Nini par exemple? Non, nous sommes bandako partout. Kishasa, Mwana, Boma, Matadi. Kinshasa. Kishasa, Bana kin baketala. Très bien, na Sima Lafayette, wana hôtel Salongo, ils ont hôtel moko rekoni. Ni watongi nga na tongi. Ni watongi liboso. Otongi hôtel wana na âge ne. Hôtel wana na tongi yango et déjà na zaki na âge ya 13 ans 14 ans na sombi déjà parcelle wana. Yo mwana moke a 13 ans somi parcelle. Mais déjà na âge ya 13 ans nazotambo na ba voiture bien na kinza mvoite seke banza Matadi boma. Na sa premier patron net na ba Matadi ba boma wana premier patron zotambo na jipa bien mwana moke. Kufa pas au grand patron autre chevalier national de Léopard. Assurer un hélicoptère et à forces armées aéroises. A outil na ba remorque plus moins de 150. Ba voiture ba nini tout compagnie nene na ba Congo. Mais Koufapa abanai ko la delanga pona nini. Na bumwana nanga par rapport à ba voiture ngana banai ko tambola nango. Bon, sikoyo puissance na yo degré na yo. Et tel kaka na ba Congo yo bien ils ont traversé peu la frontière. Et banai ko traverser ba frontière Congo Brazzaville, Congo Angola. Ozokende ozozo. Nazoki nazosonga actuellement j'ai travaillé. Na kindoki. Non, na kindoki. Ya boye nzoto na boye nzoto ba ngole bazawa ba edingai. Okenda pe poto. Très bien. Nazoki de par-ci par-là, nazoki de poto na avion, nazoki de poto na tapis volant. Tapis volant nazoki de nango babenga ngo Lubongo Lunkinza. Lubonga Lunkinza. Lubongo Lunkinza. Mbambangi. Bon, d'accord. Merci papa. Alors, toyoka pe o ba pumboka ba kota ka avion eloko ni bo utilisaka. Bon, actuellement bandoki oya ba pauvre wana ba utilisaka ba poso nguba, n'importe quel eloko ba ko utiliser. Mais biso ba grand boss o to ça na ba activité neti na moi boye, ba activité minene toujours faut en tapis volant. Tapis volant na Lubongo Lunkinza wana eza cher. Les lots même poso ko tekiamo. Au sommet même 6 même 10 même na Kinshasa. Donc oza nango. Le baba kosa yo. Ouais, awa oyaki nango te seke soko zongo ko zonge nango. Bon, omoni eloko wana eza eloko ya famille. Eza na ndako kuna ya famille. Mutu akengela yango kaka Mboyi na Lusenge na Makabi. Kaka Mboyi aza chef de groupement. Koko na biso wana aza makolo ya kobela aza ba ngombe belé donc ba bête belé fort. Ba yebi na secteur de Sumba aza grand patron. Aza na pharmacie na yetela kana ba niveau ba mboko aza na pharmacie, aza na ba boutique, aza na ba élevage ya makasi, aza na ba boyi. Donc yende mutafandela akengelaka eloko wana. Voilà. Bana oyo boti yo moko. Opesa bango peke ndoki. Bana nanga nyonso nakotika bango libre te bana il faut bazala verti pour que bazwa ba yo tata oye bana batikale ndoki tango kozonga bakolia yo non parce que bana babana ko utiliser toujours ba œuvre d'art ancestral pour na ko 50 on dirait ba masque bedoko mususu puisque ngana za kindenge nini soki ba abomi mutu akokata mutu na ye akotia mona mai soki poli akozwa mutu wana tango akausi yango atia yango likolo na manto ndenge batanga bavesi na bamanto wana
na baportemanto wana omoni babiloko wana koketika ngo wana ntango adiembelenge yango wana de mitu wana abanayebi komema baninga na ye bagénéraux bacolonel bazoya na ndako wana na mboka na kilengi bazoya komelela ngo masanga banzamba mpona kobakisa bapuissance lolenge moko memi ngai na ndako wana kuna na banayi koutilize ale bana na nga bayebaki baje wana mina ntango naye kokóma na nkamba après confession na nga nde ndako wana eye kopela cercueil wana eye kozika biloko nyonso wana eye kozika papa abengi nga alobi benga na mboka biloko nyonso wana eziki nabengi mpe vraiment na matadi aye kobenga ta femme est ici voilà bakimi ndako parce que biloko nyonso eziki na ndako na yo nde toloba boye yo awa en séjour kuna na mboka biloko nyonso esikaki epuis madame ayaki na petite sœur na ye awa na nkamba mwasino azali ayaki awa na nkamba oloba na biso ke mwasino oliaka ye akufa non oyo naliaka wana azalaka moswahili moko boye azalaka mpe moto ya bamoto ya makasi me ye asakanaka na nga nde nadamaka ye me basi na nga misato wana bazali awa non bazawa te baza bomoi kwa baza bomoi moko na matadi moko mvwesi moko na sikoyo yo oye oui ndenge nauta kotuna bana opesaki ndoki oui bana wana kindoki na bango elongwa ndenge nini bana wana na sitiaki makambo wana puiske nzambe oyo aza na bomoi oyo azotala mokili mobimba oyo afandi na nkamba awa aza capable ya kolongwa na kindoki ya bana wana lolenge ngai nazali awa ngai tata na bango puiske bauti na mokongo na ngai moko kaka Rinos mwana ngai ya mobali Rinos Tumu wana ndoi na ngai ye wana nde na kosala nyonso akoma awa parce que mwana wana en tout cas aza très terrible donc akoleka même niveau na ngai awa basoda bayebi ye ntango amonaka parce que ngai nazalaka te moi je suis catholique mais mwana wana ayaki kobima premier commando basala nyonso babeta ye baarme tout oyo mundele asala akufa te atelema en l'air 30 mètres en l'air aboma mpe ebele après bayaki konégocie ye konégocie nde ayaki kokita awa azwaki vacance azongaki aza na ndako tosolaka chaque jour abenganga solaka meme na bapie gauche mwana wana en tout cas ye nde nazobangela même na paroisse kuna chaque semaine et chaque mois abe akufaka kobondela babondelaka ye mpo ke babe chaque semaine chaque mois bon bazalaka combien wana en tout cas bachangeaka babe diocèse de matadi aza témoin ya kotémoin nga likambo oyo bachangeaka kaka babe na paroisse donc baye kobondela nde ane oyo oti koleka na oyo nde kalme ye kokota na paroisse kuna mwana wana soki asiliki kaka yo abekiri cadavere na ndenge okokufula okomprendre te ndeko sika boye mbala liboso ye nkamba boye ou bien oso ya déjà nkamba oui nkamba nayaka sous forme ya mascara parce que toujours tellement nauti représenté un président général na monde mpona kopoursuivre église kimbangisi epuis mpona pesa succès na famille na nga mpe nauti ngai moko te touti biso ebele na puissance ya la kole oso ya nkamba yo oui nkamba toujours nazalaka simasimapapa nakomelaka mingi na boza ndenge nini papa directeur école biblique papa oyo aboti ye azali noko na ngai oui akobenga mama na nga tata mwasi parce que bana balando mave ye abotami na famille na biso akobenga nga papa leki bana ne bakobenga nga koko alors yango nakomelaka na ndako mais mwasi na ye aza grande sœur na ngai donc bakoko na biso babotami chimba mave njuzi mave nlandu di mave eza lokola chimba njuzi nlandu mwasi na ye abotami na chimba njuzi aye kobota noko na biso aza chef de groupement na mboka lesi nzita lendo lesi na kilengi après lando nde aye kobota mama na ngai mwasi na ye aza grande sœur na ngai propre mpe toyoka mpe bakanga yo na viongolo nalingaki nayeba yo moko obimisa yango ntango oyaka liboso wana ezaka ndenge nini nayaka liboso awa namemaka baœuvre d'art ancestral puissant nayaka awa mpona ya koteste nanu nkamba ngo ndenge ezalaka bango bayebaka te ke oyaki na makambo na yo bayebaki puiske ntango namemi babiloko na ngai ngai nabombaka te ngai ntango namemi biloko na ngai meme ntango nauti na matadi boma tusa nabombaka te ce n'est pas ke nabombela yo mpona banda kobanga na ngai motu moko te ntango nakomi j'ouvre ça nafongoli yango meme yo nyoka nini tout ça marche comme ça alors ye asepelaka biloko wana te
puisque ntango nayaka na ye natiaka ye na kati pelaka nango te ayebisaki ngai naya kotika ngo na papa mbenza yo kindoki na yo oyo banda kala kuna nde ayaki kobengela ngai baviongolo mais beaucoup de fois nayaka na ngai nkamba awa nakomelaka mpa na ye mais tour oyo nayaki ye ayebisi ngai kende kotika biloko na papa Simon nalobi jamais soki nake tika biloko oyo famille ekokoma pauvre ye papa Simon akopianga combien est-ce ya kopesa ngai 100 millions de dollars aza na mbongo akopesa nga soki aza na mbongo kende koyebisa mpe yanga mbongo natikile biloko sans l'argent nakotika yango te alors bafiongolo bayaki topotanaki na bango makasi nde nayaki kolongwa kuna parce que tobebanaki na grande sœur nayaki kokitana nga na bafiongolo babi tokende na biso comme ekomi pokwa olala lobi après okende na yo ndenge olobi bakitisaki nga na moral nde nayaki kokoma ti kuna ntango nakomi kuna en tout cas makemba nsasi tellement amelaka mwa 20 abayaka mpe shimboki mingi nyoka wana abimaki na miso ya bafiongolo akendaki kosomba cigarette na ngombe na masanga azongaki mpe aye kokota susu na kati ya biro ya viongolo nyoka ekeboye oui mais biso tozalaka toyoka sango yango te kenyoka etamboli otuna bango bakoyebisa bino bapapa bayebi abima epuis yo oyoka na yo peut-être oyoka bien te mais soki otuni ebele bamona bayebi basurveya bakima meme apelisa mpe shimboki na miso na bango abandi komela na kati ya nkamba amela shimboka amelaka shimboki ewuta wapi papa loba na biso makambo ya solo nazoyebisa yo makambo ya solo batémoin il faut tuna nde po confirme ponga nazoloba selo émission amela shimboki na kati ya nkamba na kati ya biro ya viongolo nyoka esimba yango ndenge nini asimba shimboki wana puiske ye azalaki na maboko papa foloba solo oui nazopesa yo exemple omoni mposo oyo ezalaka na matadi wana mai wana ezalaka mai mposo eza nkombo ya seli wata mposo aza nyoka aza na mitu misatu aza mpe na mokila puiske tokotaka kuna na mene 4 jours 5 jours matadi motu bayebi tokotaka kuna na se ya mai tokoti bazomona tokoti na se tokosala 3 jours 4 jours mokolo tokobima mpe bato tokopia avertissement bato mpe bakoya kozela biso tobimi bilamba ekokola te tokenda kosula na mposo te alors mposo ndenge azalaka nyoka na ngai azalaki na formule wana puiske omoni esprit malin aza capable bongo nyoka azalaka na maboko te nyoka azalaka na maboko na makolo te andeni nyoka azalaka na maboko na makolo nzambe apesa ye malédiction nde ekota ndenge wana me mystique me multichangement ebimaka maboko wana nyoka azalaka na maboko na makolo sikoyo ntango bakangi yo na viongolo baspectacle wana esalami bongo ozonga ndenge nini basenga ntango bamonaki kabandi kobaya shimboki na miso na bango nde baye koloba eloko oyo fo kobimisa ngo na nkamba awa na ntango wana bokutana na papa te naboya bango nalobi naza na posa na bango te ngai je préfère nakende na nga donc posa nde eye sikoyo posa eye te mais papa amonaki ke nasali mabe mingi soki atiki nga mabe ekokontinue yango omoni adesarme nga boye eza selo volonté ya nzambe oyo akelinga puiske na reconnaître ye selo makambo na volonté na yo moko papa ayambaki yo te ntango oyaki oui posa na yo bapesa mbongo otika biloko wana voilà donc selon yo ke papa asalelaka biloko wana voilà selon ngai bon en fait ezalaki kaka mpona kritike na ngai na minimize puiske nayaki na mbongo na ngai ebele nazalaki na mbongo nayaki koluka mbongo nasololaka mingi na chef de groupement chef coutumier oyo ya nzundu kotoyo chef coutumier wana telemanga nazalaka na numero ya kolamusa bakufi ntango ya ye kondima ngai ke ya solo biloko eza puissant ngai depuis nabotema nao namona yango te ndenge oza boya ntuku oza bose oza na mbongo ebele omoni kaka ntango yo ndimi déjà satan akosala nini akobloke yo alia yo parce que eza lokola pouvoir ntango yo ndimi nga ntango na tele oza na mwa 1 fo nalia yo mpona bakisa puissance alors Jean Ngouma oui à part bana na yo oyo opesaki ndoki na bandeko bacamarade opesa mpe kindoki oinitia mpe bato oui ebele oui sikoyo lelo na les trois Congo nzambe ame sikoyo ntango bakoyeba ke yo oya na nkamba problème eza te na bato ya leta basoda problème eza te sikoyo bazomona na télévision vraiment Jean Ngouma otubeli obwaki biloko no ya mystique oza kosalela mais bango yo moto opesi bango
te ya nini okopesa na bango bakontinue na bango na vie wana mpo yo biki na yo bakende kokufa to ndenge nini. Actuellement, je vais vous l'idée de ndenge nini papa parce que je ne suis pas sûr que ba émission est capée na ba radio à l'état. Peut-être que ça va être ba RTNC digital ba radio musu soit ba information oyo ndekuna ba kokaki koyoka. Po ba mwana na ba kimbangisi. Papa, émission oyo ezali suivie par tout le monde. Ah bon? Et sur internet pezalaka. Ndenge toloba boye bana poto bazolanda biso. En Amérique, bazolanda biso na Asie pe bazolanda biso. Excusez papa, est-ce que oya liboso wana pe balanda ki yango be bazolanda ngo? Non. Tozo sala no émission lelo, bosana makambo to solo laki, tozana yo boye fara. D'accord. Nazo tout na yo so kisanga ba réponse. Ndeko. Ah bon? Donc émission eza suivi partout. Bato poto bazolanda yo. Bakozape na posa ya komona yo boye. Ba féliciter yo en tout cas pour ton courage nengo tubeli félicitations yangwana nazo loba bato yo initié bazoboma babomi na Belgique na France allemand bazoboma sikoyo yo opesi bango yo otubeli na yo bazo tepa te baza na esengo mingi na zongela bango batindelaki ngai nguma mosusu ya mutu moko très puissant eyaki awa na kati ya nkamba me eyaki na nzela ya sima eyaki kokoma biso ezaki le 10 juillet ya mwa kaka oyo ozolanda nga papa journaliste folanda bien bango pe balanda ngo bien parce que omoni ngai repentance na ngai eza volontaire ya nga moko parce que na découvrir nzambe ya solo rien que na découvrir nzambe ya solo na ngai kokima na nga je suis parti parce que batindaki nguma mosusu ayaki le 10 juillet oyo nake kosokola na mai oyo na ndako ya jeteki je ne connais rien ici na mai moko eza wana tango nakomi na mai bana fliki tellement bayebi ke na bongwani tokenda biso kosokola tango tokomi tozosokola en tout cas nguma moko ayaki kobima susu wana ayaki jesema kotenga nazalaki ya mulai nayebi kodefinir bameta nguma wana te me batindaki ye aya amela moko pour que azwa moyen ya koresire esprit oyo akoki komemela ngai donc na bunga kaka na mai wana parce que mai eza poste mais nguma wana tango aye kobima bato nyonso bapanzanaki na mai natikelaki ngai moko na kati ya mai akomaki de 1 mètre demi na nga en tout cas nguma wana atelemaki akokaki kokoma esika nga naza te sibitima même pas 5 secondes nyoka mosusu ayaki kobima wana aza kaka ya mokuse boye ayembala moko aswi nguma wana awa babandi kobundana nguma wana me nguma wana ya mulai me nyoka wana ya mokuse eloko naki komona vraiment nyoka wana ya mwindu batemoin bafliki nyonso ya nkamba awa baza batemoin na ngai kaka nyoka mokuse wana voilà. D'accord. Mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili nalongi mokili oyanga bosepela elongo nanga kibangu nalongi mokili